Contrat wana basinyaki na Dan Gertler ezalaki contrat ezalaki bénéfique pour l'état congolais te. Na kati yango po eza na bloc pétrolier mususu bloc 3 eza kaka pene libela na ya bloc pétrolier 2. Sikoyo soki bomoni mbongo oyo bloc 3 ebandaki kofuta mpona l'état eza 10 fois plus que mbongo oyo bloc 2 ezofutela l'état congolais. Et wana tango babandi ko signer contrat wana ezomona ndeko expressement batiaki ba clause moko ekofavoriser ba société ya Dan Gertler. Oyo eza ya malamu lelo ndenge gouvernement congolais aboyi ko renouveler permis wana ekotia lelo gouvernement congolais a négocier na ba investisseur mosusu oyo bakozala na capacité technique et financière ya ko développer projet wana. Pona ko pesa nini projet il faut muto azala na mbongo. Yango depuis koleka plus de 10 années biloko moko esalemi na bloc été koloba eza société moko eza na capacité technique été ba société ya Dan Gertler eza ba société ba mesanaka ba sombi na moins cher eko teka yango plus cher yango nde société wana ebandaki kozela comme ça baya ko teka yango. Malheureusement tango États-Unis a sanctionnaki ba société wana Dan Gertler akomi siko inéligible pour na ba transaction na ba société mususu pona yango nde leloyo soki gouvernement congolais azui décision ya ko sukisa pona na contrat wana na kanisa ozala tina malamu pona l'état congolais aluka investir mosusu kasi pona procédure ko luka yango pe l'état congolais il faut siko asala o loi ezoloba appel d'offre po bazo société eza na capacité technique et financière o ya solo ekopesa avantage na mboka Congo. Tomoni na côté ya Uganda oyo bazo partager bloc pétrolier mibale wana baza presque na production mais lelo biso to komi na to silisi ata phase ya prospection na noté nde yango ekozala peut avantage pour l'état congolais soki bazui ba investir mosusu oyo baza na capacité technique et financière pour na ko développer projet wana. Dan Gertler balobi gouvernement de esali par ya contrat na yango te bakoko funda pe gouvernement non soki totangi na contrat mini wana plutôt na contrat ya partage de production par au gouvernement kayo ko sala penza po ba funda gouvernement ezate bango société wana bazofunda gouvernement pona kaya force majeure awa badeklaraki mais kaya force majeure baye ko déclarer yango sima awa soki na ba 2019 awa tango déjà basuka ki musala bateki musala depuis 2014 contrat ya partage de production et lobby soki kaya force majeure ezali depuis ba déclarer et ba déclarer yango libela po eza na délai ya 48 heures pona ko accuser réception yango mais na contrat wana esengelaki basala minimum ya travail balobaki programme minimal awa programme minimal wana il fallait comme ti na forage pe wana ezalaki na sous période ya yambo oyo ezalaki soki ba 3 premières années wana nde ti lelo oyo basali yango te nde koloba bakofunda ku leta nakanisi ekozalaka motema mabe po déjà bamesana motema bamakambo mabe wana na barégime oyo eleka oyo bakawi kondimela entreprise a étendre permis na ata soki evioler loi yango nde bamesana yango. Je pense que gouvernement sika bazui décision ya ko lutter contre corruption pe il faut batelemela yango po soki lelo baloba renouveler permis wana nano ye Dan Gertler aza sous sanction américaine ya États-Unis wana ekozala l'état congolais azo se rendre complice pe na corruption na ba entreprise bazo violer loi bazo sala ba corruption pona yango nde nazolobaki en tout cas par ya l'état congolais oyo akoyo ko sala basali mais entreprise azalaki te à mesure ya comité activité na to ko mettre contrat en œuvre pour capacité technique et financière et bezomona na te pe eza makambo basote wana ba mesana basombi moins cher ndenge na lobaki pe baye ko teka yango plus cher.